Congolais, bobanga eloko moko te, na remercier ba chege, na remercier ba no ba ko piller, onyoso ba piller ba parquet, ba tribunal, il faut ko piller biloko nyonso, bo piller ba ministère, bo piller les politiciens, bo luka bandaku na bango opération toye bindaku. Donc nengaza boy na ba pasteur congolais, on a non assistance de personnes en danger. Pasteur moko oya sous poto te. Et si là, Yangoana, nous avons dit que ça va artistes congolais, pour mobiliser pour le peuple congolais, nous allons ensemble pour la République démocratique du Congo. Nous devons féliciter nos frères qui sont sortis pour le départ immédiat de Hippolyte Kananga. Salut et bienvenue sur cleboa.com. Toyaka avec des preuves à l'appui. Aux émissions de Notre la vie, je crois que Koyaki Awa, Minga Lobezate. Toyaki Awa, pour la cause juste pénoble. Je crois bien tout boyebi parce que nous sommes sans ignorer Marambo Zoleka actuellement dans Mboko Nabiso. Alors, les Congolais va télémi. Toi qui venait massivement, bah quand on est bah mon belé na mon peu tout le monde c'est la année mingi Oumar frappe il peut vraiment yaki donc restez branchés sur Cleboa tout le makambo yo tout landa je crois vraiment derrière nga bah tout vraiment baza mobilisé toi qui jusqu'à pour makambo donc restez branchés sur Cleboa pour yaboyer ceux qui Cleboa ezu yangote na ngo l'accent lissus mamba à tout à l'heure merci. Pour nous faire un message, c'est un message de tristesse et puis un message de Kanda. Dans le but de nos Congolais, nous remercier d'abord Bakuluna, nous remercier Chege, nous remercier qui a pillage. Parce que seule façon de répondre à pouvoir ou à occupation, il faut que piller l'instance sur l'État, il faut que piller le parquet, le tribunal, pour y avoir des autres injustices dans le monde. L'homme côté zolo que pillard ba betare masasi. Ba betara pillard masasi te, muyibi ba betare masasi te. Muyibi ba kanga kae ba sambisie. Ya Congo ekomi muyibi faut betare masasi. Donc il y a un lobby na ba congolais bo banga eloko moko te, na remercier ba chege, na remercier ba no ba ko piller. Onyo so ba piller ba parquet, ba tribunal, il faut qu'on pille biloko nyonso, bo piller ba ministère, bo piller les politiciens, bo luka bandaku na bango opération toye bindaku. Donc nengaza boy na ba pasteur congolais. On a non assistance de personnes en danger. Pasteur moko oya sous poto te. Pasteur moko tia sous makolo na poto te, embargo ezongi. Ba pasteur moko oya sous te. Nengaza boy ezala ba musicien ya diable, ba musicien ya nzambe boko oya sous awa te. Donc nengaza bo embargo ezongi. Ongai lor mbongo, ongai boye, ba pasteur bomo oya sous, ongai mukuna, ongai Patrice, non assistance de personnes en danger. Botikali kolobate, babomi bandimi na bino bachaka mabonza bolobi nini? Babomi bandimi bolobite. Est-ce que muyi babetaka masasi, babetaka muyi masasi te? Na remercier ba chèque pour na pillage, bon continuer na pillage.
Kin bino tunde to sepeli nde to moni la babilili bolemba te biso pe ane toza boye toara moderniser bani mezi to landela makambo to sengisa muke to bwagela bino kote wana biso mo pe kala mingi te to kita mboka to ya to kita l'aéroport nchili wana to ya obunda po ngai na Congo ya na mutu moko te homme politicien moko te oya opangisa nga po moi isu ne grandi ya Kinshasa na botama l'hôpital ya mama Embo Kabila yo hôpital ni yo botama na Kinshasa hôpital obotama eyebani te pesa mama na eyebanate Zakari yo Kofi Werira Jibira nani lisubilo nyoso wana tozela bino yo wera loro ya rapoto na ba système to tikaka yo poko misu teti Kofi lelo to buka ndaku no na France poto la kiso ke no biso to vanda rawa to vanda na ba pala poate to buka pale na biso to ala ba mikande ta ke ba résident to vanda na mboko Kofi yo lelo oyo ka sonke no immeuble no ya mawane zalaka kuna to buka ngo lelo to za po na bino nyoso na yo héritier mise sida oyo kate oyo France olingo ya osaba lo yenge lisusu oyo tuna masano sele ma ambasala ge na Lyon te yo sokoza mobali héritier beta concert leo na France to ya lelo côté yo osala buzo balelo na suki wana terminé. Vous savez. Et marche pour Namboka, pas besoin de Congolais. Donc, bandeko bakufi, bao bakufi na baleki na biso, ba maman, ba yaya. Trop c'est trop donc ya on te telemi comme tout ça ba Congolais to tika boete, mborege na okufa. Ya on le moni biso, ba leader d'opinion to bimi lelo. To bima na biso bandaka lelo stoye. Na o yele na Congo, ne pe biso toye. Merci beaucoup. Ouais, Papi Gens, bisous de Yega Lelo. Au moni makambe salamena na kin le 19 na le 20 ezay makamoko esali batu passe. Yango moni ngama na lancer message. Ngama makomala yaka ngate. Mais makambo esalami na yevuma ko yebisa président de la République ngana ba président Kabila ou président Congo. Mais ce qui est recoquis papa ça sert à rien au Suisse tout. Ngai na lobby aux président. Au monde ba Sarkozy ba ki ba hongrois ba comme ba français. Ba Manuel Valls ba ki espagnol. Ba comme ba français, ba sala na mboka yo posali na Congo. To pesi yo merci. Na onyo so sala ki na Congo. Merci papa. Il y a un temps pour tout. Et recoquis. Oto so sa mutu po ani papa. Sika na yo ba mi soupe ba ya na bisa ba congolais. Ngala lo ba makambo te. Papi Gang na bisa ba congolais. Au monde so to leki epoko ya Kabila. Makamba élection ndo sala souté. Donc il faut to bunda alongwa deux mandats au sali na plus babiso sagili boso to kangisi yango merci uche babis obongisi nzela merci papa matata ponyo en tout cas bo sali malamu mais po chape batu misusu ba mema Congo total ape bango omoni so makambo esami alongwe mutu muso oya sima a osala ga deux mandats alongwe e oza suba ventirité yango Kabila foko eluka tisekedi bo kutana bo solola Kabila tika ba misuba kende. On comprend? Jagindala, masalanga na pesi o merci place au Ali mon frère. To bunda. To lo ba tene singa no mambo na kiparate na combatante. Mais na ga congolais. Yango moni batu le ba yé. Ah ils ont 7e arrondissement et à Moussika. Mais les gens ba congolais ba yé pour na mambe ça mais les 19. To na posa te grosso to yekinité. Biso posa na biso. Raïs, na bengo kabange Raïs. O congolais.
mais ekoki merci au salagi en tout cas nzamba papa Simon Kimbangu abakisela yo o message baba kyo président moi mwana muke do président mwana muke beso aya papa Simon Kimbangu to bagi aotika libela te o so yaki mwana muke ekoki professeur kokit longwa musupa ya merci à suivre. Ouais, tu es en marche. Moni Makambeleka il est 19, le 20 na mboka na biso. Total biso nyonso na ba film na ba vidéo na ba TV na ba internet partout. To moni nde baleki ba yaya ba mama ba kufi yango wana monde entier mokili mobima batu moko te ba kolinga na mboka na bango batu ba kufa ndenge wana. Ba ko marcher, ba ko manifester po balakisa ke baza mécontent na likambo yo eleki wana. Yango wana moni nde toye ko marcher po na kolakisa ke to sepelite na likambo oyo eleki na mboka na biso. Yango wana toye koloba ke manda soki sili esili kaka e ala kutu likambo ko samba samba te soki mande sili constitution lobi boye otiki na boboto na ebite pourquoi beaucoup plus clair eloko nini yango esila kate ata pe mutu akoya wana akolongwa kaka ata pe mutu azobunda bachai wana toko marcher pe ka boye mokolo ngonga na ye kokoka toko marcher pe ka boye akende tozana no biso to apena ba ajoyo to mona ta trois présidents donc tant to mona président pe mandat ne sili toko marcher kaka boso na bino to marcher te na ndenga mabeto ngete mandat sili o wana pe akocha na so mandat na pe sili toko marcher alongwa eza ndengwana do yango moni tozalia Président Jordan Yaote Mabou. Okay, we're here just for talk about people, about how country, you know, we are Congolese people. We need a peace in our country. That's why we. Sadi tozawa tolobela Congo quoi, tozoba pona Congo na biso. Je pense que Babylonio boyebi na binongo. Ezanango bilongi sikate. Tozo marcher pona kolakisa mécontentement na makambo ele kana mboka. Tozaba congolais, tolinga mboka na biso. Mais cette fois-ci tout le monde dit que moi musika quoi. Bande ko bakufi tellement ébélé à tel point que moi to vanda sur na parler zate yango tozawa pour une bonne cause, c'est-à-dire marche toujours ça là est noble quoi. Ça rien à voir na oboy c'est-à-dire to sangani bisonyo sopoto lobela makambo ele kana Congo. Il était temps ya ko loba ba vérité ya mabewe zole kana Congo. C'est-à-dire toko bomba te poto obanga mutu te to botama wana mitolu na biso bakundango na Congo. Yana mutu moko te wa koko ya chaba tu soma la laisse na mboka wana. Non. Congo nous appartient. C'est-à-dire Congo ça vraiment ya biso. Yango tozawa tozo marcher de na utoloba parce que ça cause moko noble. Yango tozo marcher donc bato bozana kin toza de cœur na bino. Tozo mona na ba Facebook, tozo mona na ba YouTube combien bande ko biso bazo kufa muto akufi nangai différence ezanine. Vous comprenez? Muto akufi nanga différence yate naza awa je suis Congo, je suis Kinshasa et voilà quoi. Va venir à lobby, va chaîne va au point. Batiko Kangaba chaîne, pourquoi? Besoin la plan d'abino extermination de la population ou quoi? Batiko Kangaba chaîne, bino va soda na biso, besoin basi bien besoin mibali. Ba soda na biso. Besoin de désarmer bino comment? Moutayo ko sengo mndiko beta yango. On se comprend. Na lobby ndenge zaboye na ndenge moko ya bien. Bomoni ba masa tu baza ba rumbu na binote ba artiste pe ba telemi bomoni. La bundi trop pour na artiste ba telemi ba zu conscience. Ba telemi tikali bino ba pasteur. So bozo bimaka te bino ba pasteur. To kota na l'église na bino parce que to bi ba pasteur a bien na o ya mabe. Bozo ba jeune, pourquoi tous les jeunes bozo me mabango wapi. Arrêtez de tuer les jeunes. C'est l'avenir du demain. C'est l'avenir du demain. Pourquoi? Ça se voit que vous n'êtes pas à nous.
basoda na biso bapolisier FARDC botelema aza monguna bomoni ayeli bino bato badésarme su baninga na bino basoldat donc botika babiloko wana batika. Merci. na garder une minute de silence pour nous senga pe na martyr na biso bakufaki na mboka pour la journée le message na très fort na kanda makasi Kabila eloko nini esilaka te bomona elongi na ngai yo boshap baisengema na groupe na nosu bande de voyous baburundais na baugandais bokomi na faire na nga personnel na njili bokomi sa nga mbangu mais bokokoyi ngai te oya mboka na ngai na kozonga lisusu. Alors toyebi jour boyaka na babot na poche no zaka na $100 lelo komi milliardaire mais pamba na yo ba compte no chambongo e ba compte mindele aki plus Mobutu kutaki plus pour ça pona ke yo mais personnel Mobutu mona mboka lelo yo komi na faire ba congolais no stu ba moro ba kufi bana mituna yo to komi misambemba yo ko remplacer na sikambemba. Alors era ngoyo omikimela na yo partout okende to kozwa yo okozonga na CPI yo ko remplacer mbemba na CPI mbemba mona mboka kozonga mboka yo to kobongisa bino bakimbuta bino bandeko na ngano so ba Congolais ba travailler pona ye kana bino to kotala ngo après le 19 décembre tant on libérer mboka et puis to kotala kana bino pardon kozala te Congo na Kivu na Mamadou bandeko na ngai o baki pona défense mboka na biso mais Kabila yo okomi na faire nga personnel dégage ingeta. Le peuple congolais toza awa idéologie chanzate car ndé to marchaka ndé pe tozo marché peuple congolais bino bato bimi na Kinshasa bolemba te muta bangisa muninga zate muta bomaka muta bandaka violence yewana za faible Kabila a commis des affaiblis, il y a un moni a commis ko boma n'importe qui na bano amike ba commis ko boma na soda zo boka grenade soda azaku même pas na ndeko na Congo bazo azuba Ougandais ba Soudanais ba za na Kinshasa ba yebi terrain te
bayebi terrain te peuple congolais bobanga te et puis yo na arme kobeta ba na likolo te po bomba arme na yo mode de pesa malisusu mode de pesa lisusu boko bima so bo take bango biso pe koto to ko take bango de mesala to so take bango déjà biso yo kolabo yo mende groupe wana tout o bozo lia monga kabila bobo ma peuple congolais tozo c'est la binoa tozo c'est la binoa pito ebi ba nege peuple abia ebi banda kuna bino to rendre compte na Kinshasa face à face na biso ingeta. Merci beaucoup Toza lelo pona ko revendiquer ba makila ya bande kona biso oyo eza kotanga na Congo lelo yo bande ko nyoso to balali pona génocide eza kosala na mboka na biso génocide oyo esalami na ba Rwandais na ba occidentaux ba yokani pona ko mboka na biso en même temps na ba opposants congolais na ba congolais bango moko bana ya mboka oyo bazali basali complice ba s'organiser na ba génocidaire pour na ba peuple congolais ba bimisi ba peuple congolais na libanda sans kokanisa sans stratégie ba lobi ba peuple congolais bima libanda alors que peuple congolais ko bima libanda wana te bango ba sous-estimer ennemi na biso en face alors que ennemi azali armé bino botini ba peuple congolais bima po ba kufa tala bana na biso bazar okufa bana na biso batata na ba maman bazar okufa na balabala boy parce que bino ba opposants congolais bozakuna bolobi na bango ba bima libanda sans stratégie. Vous ne pouvez pas envoyer le peuple congolais comme ça au front, en plus c'est des jeunes au front sans stratégie, sans mine. Vous pensez que c'est stratégie nine. Alors que vous sous-estimez ennemi en face à Tindi Azali armé, bino en Alibanda pour le peuple congolais bimara en néo front sans stratégie. Toza d'accord na binoté, bino nyon surtout. Toza d'accord na binoté. Bino pour le peuple congolais bima na Libanda, bana bino bana poto, basi na bino bana poto bana. Alors que makila ba peuple innocent za kokufa. Soulèvement populaire, soulèvement populaire. Faut pas faire ça moukolo ya soulèvement populaire. Yende yebine na kosala soulèvement populaire. Bino bolobi soulèvement populaire peuple nangulu ngulu. Voilà peuple na biso akufi. Alors que soulèvement populaire, ezala mukolo nango ayebine na kosala soulèvement populaire. Bino il fallait se rapprocher et pas ya mukolo ya soulèvement populaire. Pour la kisabino, comment est-ce qu'on va faire? Pour ça soulèvement populaire binote botini peuple congolais na libanda abima babo mabango ba innocent, vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas comment faire, il y a rien qui se fait, ce n'est pas possible. Voilà to yé à la libanda te ko tele mateo ko lobango toza d'accord te na ba congolais ba opposant o baza na kati o baza ko tinga peuple bima libanda sans stratégie, sans eloko yangwana pas to tele awa pona ko lobango. Merci. Avoir un éveil, un élan économique et social. Ce que nous voulons pour notre peuple. Alors l'OIM, vous avez échoué sur la résolution de 1917. Maintenant, prenez en compte la résolution du peuple congolais uniquement. Ingeta, nous avons jusqu'au ministère des Affaires étrangères pour introduire notre pays et leur dire que maintenant, c'est à eux qui ont appris à appliquer la résolution de 1917, de faire appliquer la résolution du peuple congolais, la diaspora de la résistance congolaise. Ouais, Papi Ganyoyebi, donc surtout le Awa, Eza, Papa Mamboka. Nous on a grandi ici. Si on a
On a eu le temps de venir aujourd'hui manifester pour Namboka Nabiso et ça que non tous les bandés au Kuna. Donc les amours passent dans le cas. Et ça m'a devoir pour Nabiso à Congolais dans la diaspora tout manifester. Donc on a appelé tous les jeunes Congolais nés ou grandis en France. Tant que manifestation il faut bayaka. C'est très important. La remercier d'abord yo parce que aujourd'hui quand même il y a quoi pour nous cause la image pour na Mboka. Donc oyo bien ne boyebi GG numérique Kamikaze de Paris. Et ça c'est un ami na moni bino de ngai. Appel ngeza pour na ndeko lo ba été baya prochainement baya ebelé pour nous manifester pour na Mboka. C'est très important. Nazanga mo pété na Koko Rigen Lombo zawa ndenge za la rara. Merci vraiment. Merci vraiment à mon événement qui est Papi Gen, patriote à solo, journaliste légal, ça complexe, tout ça, toute la jeunesse, Paris, tout ça, Europe, tout le monde, on est là pour défendre notre cause, quoi, voilà. Je suis là avec mes potes, tout ça, voilà, pour notre pays, Congo, RDC, Mboka Kimbangu, avec toutes mes vieilles, tous les gars, voilà, on est là pour défendre toutes les morts qu'ils ont tuées, voilà. Merci, je remercie Papi Gen, Cléboa. Voilà, ils sont là pour nous soutenir toujours, des vrais journalistes. Papi Gen, vraiment, au Kokori, Gomvoulouz, Metal, Papa Nelikia. Voilà, Christelle Boketum, Konjoba Maman. Je suis avec GG numérique, Sa Majesté. Ici, c'est Poto, Paris, 7-5, au calme. Voilà, on est là. Merci. tout ça le lot pour makambo ezoleka na mboka na biso boyebi donc depuis le 19 le 20 massacre ça na Congo na Kinshasa vraiment précisément en tout cas toko kotika boyete ndeko nanga trop c'est trop en tout cas na yesu deuxièmement pour na koloba bandeko na bakufina kana ngaza muluba kana Kasai occidental bochab vraiment en tant que moi na mboka vraiment kasayen aux autres ordre va tirer la population na bino vraiment boye en tout cas bochab ngai vraiment tala longa nga bien tala nga bien bochab na koloko partout na bana na yo na banquette na ko dépenser mangu nyusu na na poto bochab na lokaka bana na yo merci vraiment na massacre bosala problème ezate combien silité combien ozati na kin na nuto to mo rekete ba mbongo ba tous ba arme to ta na kin to za na bino mayele bobo ma bosala massacre mais lobby ngana kana batu soute bochab ba mosa na kananga plus de 2000 morts merci na yo problème ezate to kuta na kaka bosaka ne bosala wana Kabila papa problème ezate na milika maloba
congolais oyo bazokosala komobilize mpona peuple congolais tozala ensemble mpona République démocratique du Congo. Nous devons féliciter nos frères qui sont sortis pour le départ immédiat de Hippolyte Kanambe. Et en plus de cela, je présente mes condoléances à toute la famille congolaise qui a disparu une personne dans notre pays. Nous demandons à la communauté internationale de revoir encore les victimes dans notre pays. Nous avons besoin de la liberté, nous avons besoin d'un pays démocratique, nous avons besoin d'un pays de droit. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila doit partir immédiat. Je demande à la communauté internationale et puis je demande encore de l'autre côté de l'AIE au tribunal international. Attendez. Non, c'est un robot. Donc cela veut dire pour pénal, Bazou à Makambo à Congo, ils vont prendre les choses. Donc nous demandons au procureur général de ce pays de porter plainte contre Kabila. Il a tué le peuple congolais, il a arrêté les militaires congolais, il est en train de tuer nos frères militaires congolais, il a pris tous les camps militaires là où il y avait les Congolais. Je pense que votre message est déjà passé. Oui. Croyez comment que votre démarche va aboutir à quelque chose? Vous savez, nous avons commencé le combat depuis longtemps. Vous savez que comment les peuples congolais sont prêts pour le départ de M. Kabila Hippolyte Kanambe. Donc cela veut dire nos démarches de combattants, de résistants, des peuples congolais sont en marche. Kabila doit dégager immédiatement. Voilà, merci les amis. Regardez comment robot ya masanga robot azotambola azoloba papa nde na eza nini parce que tomoni lelo eza masa nde na mona eza nini par rapport ya makambo oyo eleki na Congo par rapport ya makambo oyo lelo ezali ke peuple congolais nous devons se réunir oyo nyonso azali congolais azali na cas ya Kabila, il est temps de démissionner. Vous avez vu vous-même le preuve que les militaires, les mercenaires rwandais, ougandais, tanzaniens, ils sont venus dans notre pays pour nous tuer. Cela veut dire que notre pays est occupé. Alors nous demandons à tous les Congolais d'ici d'être unis ensemble en Europe comme en Afrique, nous puissions récupérer notre pays. Ingeta. Merci chers amis. Je l'aime so patronner Bazali. Alors, tozali lelo awa pona d'abord nazana deux messages ya kopesa. Donc ndengo moni nga naza leader ya Congo ya Ngambo donc na Congo Brazzaville. Toyi pona koloba boye était soki biso il faut toyeba ke l'Union africaine ezali syndicat ya ba dictateur. Bango baza uni. Donc biso ba peuple il faut tozala uni. Alors et là on a constaté que biso ba mobilisateur ceux qui ont mobilisé
peuple na cause ya Congo Brazzaville bayaka kebele mais soki to mobiliser na cause ya pays mususu bazolinga koyaka mingi te pona nini et la même chose se fait na ngambo pe ya RDC. Donc lelo faut peuple ayeba ke faut totelema moto moko libération ya bamboka na biso et koyaka à partir ya pays voisin soki lelo totelemi et que peuple ya RDC abengani Rwanda oyo banguna ya mindele batia kuna na RDC et que peuple a eu pouvoir na RDC à partir de RDC de toko libérer Congo Brazzaville, toko libérer Gabon, toko libérer Tchad, toko libérer l'Afrique. Donc il faut to ya bango. Donc ceux qui dorénavant babengi bango, il faut ba yakaka. To babenga bino pour la cause à RDC, il faut boya. Babenga pour la cause à Gabon, il faut boya. Babenga pour la cause à Congo, il faut boya. À bientôt, na niveau panafricain to kosala ba marche ya bamboka tout. Donc ceux qui babengi il faut boya. Bon c'est la carte que quoi la bino. Omoni barba lo bakango, barba lo bakaboye. Était l'air ba yaki ko coloniser biso. Ezala ki ndenge nini. Ceux qui baye ba kepa ba luba. Bazobo makuna alors bangala to ba Congo ba lobby eza bisote to vana na biso l'air ba kosilisa et pas baluba yebake bazoya ke pa na yo mu Congo donc tango ba oye pa mu Congo mutete la lobby ah eza bisote to vana na biso sui l'air ba sisa na mutete la ba ye pa mu Congo et ti bongo na bongo et pas bateke ti ba iko koloniser mboka mbimba. Donc lelo esengeli totelema mais ngai na lobby na peuple oya RDC ba baisser maboko te boza déjà ya kokufa biso tout doza ya kokufa biso auto la raté pour la bino et ya pour la peuple en Afrique bo banga te bo lemba te troisième mandat ezalité tango zo ya na bokonzi ba pension 5 ans bien ka gagner quitté mais ayeba ki ka kosa l'élection na suka ya mandat na ye. Bon, est-ce que ezali peuple mutasala ka élection to gouvernement mais ndenge boni et comme sikoyo tango akosala élection akomo loba na peuple bon élection ezate donc ngana kotikala donc peuple mutalinga ka organiser élection akotikala te il faut alongwa botikate bokende soki bo monique mindele bas komi kokotela ye bo banda ko bomba bango bomba ko bomba bango po liweza bien pour na milindo donc milindo awa soki ba kufi 3 mokili mobimbe ko yeba mais pas na biso bazo boma 100 200 300 bango ba lobelo kote so bo monique mindele ba komi kokotela kanambe bo banda ko bomba bango bo tombi ndako bo banga te boza déjà ba we. Merci beaucoup. La nation finie et à partir de là ils allaient tout valider yango na bomoni l'état congolais na Kabila ba signer qui résolution wana ba accepter qui résolution wana na kati ezali na plusieurs points ba senga qui Kabila a respecté constitution ya mboka na biso pona kokende na ba droit ya vote mais lelo bandeko na biso toye komona eloko eleki le 19 septembre 2016 ezalaki lundi oyo totelemaki mokili mobimba Kabila aboyi kokende na baélection mpona ye alobi élection ekozala te na mboka na biso. Alors biso peuple totelemi na mokili mobimba na bâtiment institutionnel na ambassade et surtout la kati ya République démocratique du Congo bomoni bato batelemi partout mpona koréclame droit na biso mabele wana ezali ya biso yango wana bomoni bande
OIF tozali kotelema na ministère ya affaires étrangères botoloba na bango me botala baaccord oyo bino bosinyaki na kabila aboyi korespecte yango wana bomoni lelo totelemi liboso na bango ya francophonie e yango ebele bakoloba pourquoi lelo tozali samedi babiro eza ya kokanga non détrompez-vous manifestation okoki kosala yango dimanche okoki kosala yango jour férié n'importe quel jour l'essentiel est que awa na OIF baza kozela biso lundi bokomona tokokende kodébattre problème ya bamassacre oyo esalemi na Congo pour retenir point oyo François Hollande alobaki na Nations Unies accusé directement l'État congolais accusé Kabila azali komassacre peuple biso tokozongisela bango na makomi ya Nations Unies de façon que peuple congolais totelema lokola organisation des Nations Unies balobi bazali kosala effort même bazali complice biso bandeko tobese maboko te soki biso tobese maboko mutu wana akotikala esengeli na nga na bino esika nyonso partir ya lelo tokomi na état d'urgence soki babengisi manifestation ezala na France ezala na Belgique na Hollande na Allemagne na Suisse esika nyonso marche ebengami bandeko il faut biso nyonso tolandaka esika marche ezali potolakisa na mokili te tolingi Kabila te yango wana bomoni lelo tozali kotambola mpona koloba tozali koexige départ immédiat et sans préavis je dis bien et sans préavis de Kabila bato misusu baza kopesa ye préavis tokoki kopesa ye préavis te azali locataire na Congo te bosi bomona moyibi akoti na kati ya ndako na yo aza koyiba azali kopie yo kende kopesa ye préavis kabima na ndako na yo mais non il faut kobengana ye na makasi Kabila tue par l'épée il périra par l'épée ingeta 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 ingeta